jour wana ebele bakawamaka ebele mpe bazwaka malédiction soki osali kolambo ozwi nini to osali mabe mpe osali nini santa oyo otangaka bible oyeba nini eleka na sanza wana kufa ya Yesu Mesiya. Lelo mokoloko ebele ono Yesu aza nzambe epai sere Jésus aza nzambe epai za pasi na kozanga koyeba na kozanga koyeba olelo soki sere Jésus abandaka na race noire bamindele baloba nini meta ekoni bamindele kozutu Amerike mpona kimama bamindele bango confusion eza soki bamoni yango problème bango nzambe mutu nyonso nzambe asalaka za iti soki mutu aye ngana lingi Abraham te waza munene ngana lingi Mose za munene no mugane wana chale kana ndelo mutu example na kopesa bino mutu aboti mwana ndulu aboti mwana mwingi deuxième exemple oboti mwana kuluna oboti mwana za kuna tikoni tomegera bana mabume tanda eponi tomegera bana kulwe bakaye mwana kuluma kulanda ka mwana kuluna wa okafoponi asa mwana nayo comment expliquer toza oyebe ndeka mutu mwingi toza différence na mundele ya po surtout la chinoise kokota to mundele batu mingi batu wabote mundele normal mais tant que batu mundele ko ba keno mwana ndeka sa mundele asa mwana kate ndiko kusema materia division dawo mu dole njamba sale la kiye dawo njamba sale la kiye fo pesa mwana osoko ko pesa mwana njamba ka yodo na mwana pesa pela yo materia division za mabe na taya Moïse ba africain ba konta ke makambo ya makambo nani ya Bazilet soko tangi na acte 2 verset 9 kuna avant bolingo kita bazala ko bazako respecter ba droit ya Moïse ba africain pour les gens ça avant Jésus kota mais mon dit mon petit yango so kitele même jour un peu ba africain peu bazala ki ba africain peu bazwa ki bolingo amen peut-être so ono soko tango ko Jésus babo soko tango ko Abraham nzambe mindele bien yo moko pour la dino sa défense mwana ya kulu pour soko we mwana kuluna ko osiriki est-ce que nzambe no asala mindele na yo soko lelo soko benga na mindele soko est-ce que nzambe osete conscience mon père ça non conscience ko mutu ça avec tous la taille ya jiji ko te tokoki ko jiji te mutu ko jiji na ni mais des plateaux sur la message est différent mais l'exemple sont par exemple que kuta na ange au tili ko kiti non na boyo ponga na ko dibaka kikimba ule mungu na boyo pole nini to ndimaka ange na aro na et bon on a une vision aux autres une vision pour aux autres message c'est le mutu message c'est le compression mutu ukoko habitude ya ko vérifier ukoko ebungisa ebele na Israël yako bagende ko polisa Moïse ko ne bazekena ukoko mais Moïse pasala ni anoa kimo nani oyo apporte pour tire do tango liko tanga biswanya ba profita kala obunge zaka kakati na ndeko obenga kimbangu fumu osali obenga kimbangu fumu osali obenga kimbangu njamba tile osali do fo benga kana kombo fumu oyeba kisembe kombo no tangpe njamba tile nayo so benga na kombo kimbangu salere fo benga ka furusi confusion mais yo kote ba te yo weke mutona ba est compression de coach na mujoso même na katezeni nzambe benga kombo moko te nzambe benga kombo nzambe za 7
Mundele na mutu buri toza mutu. Ça m'a dit. Je l'ai acté. Je l'ai acté. Verset 9. Acte 2, verset 9. Tutanga kuna Yesu. Awa na kati na biso tozali na batu ya parte. Batu mususu babana na Mésopotamie, na région ya Yudea, na Cappadoce, na Pont, pe na région ya Asie, na Phrygie pe na Pamphylie, na Égypte, pe na ndambo ya Libye, oyo ezali pe na Cyrène. Amen. Ulimo kiti mokili mobimba bazalaki place moko. Donc nzambo asangisa ko azazo. No mende ba dam bazalaki mako bazalaki telo ba kendeki ne felo. Tala buzo. O kimba pendi le do. Bon de sanele ti de no ba bazalaki fione me ti le message chercher que ba. Yo ba oba kufaki avaki mbango. Est-ce que ba mo ne ndaglo la te? Est-ce que ba bazalaki mbango est-ce que ya ko commander de bango? Nzamba ebeke sengira sa bikolo nyonso ko ba bénéficier. Ebe pe bango pe soki ba mona kite. Ke makambo zakira tire tare ba kere ba shipsi bazalaki, ba tolibi bazalaki, ba chocho bazalaki, ba twa mboko na pe ya libi bazalaki, ba twa partout na monde bazalaki. Ne ko kontra kanzambe te ko kontra di masote. Soto koke kote de soto presa bozwa mani. Oko sa peuple non. Yo bozwa makambo na vision. Même Moïse a dit ça. Ça besoin de ça. Je compare le te Aaron. Yo Aaron a vision. Na solo na vision. Mais Moïse na solo na vision physiquement. Na mutu solo na physiquement. Na yo zo na vision. Na yo tangi sero histoire. Est-ce que bon mais là, on a la nation de Samuel. N'a pas de vision. N'a pas de temps à comprendre ça le soir. N'a pas de physiquement pour nous. À la vérité, pour harmonie physiquement. Il y a moi l'autre. Mais Moïse wana. Et Moïse on a sur la garder ça dans l'autre côté physiquement pour eux. Mais puis nous Aaron a mis des c'est pas prophète mais sur lui n'a pas vision. Mais bon manité. Bon Moïse c'est supérieur. Moïse a déjà son macabre dans l'autre côté. Alors, on soit des mois vision aussi. Au bout qui s'appelle après comment il y a un prophète sur le marché surpris au niveau comment Jésus mission nous sur ça on fait chèque. Pour rapport na France qui va me donner ba hérité. Na Amérique ba milele ba ko belki ba ça OK mais pourquoi tu as message comme partout ya monde au me fona ta comme na ndia Jésus partout comme message dans mon Jésus ba ndio tamu ki ba tout le qui va au soir de nan oh non oh nzambe na biso mais nzambe le pole ni yo ko biso nzambe si le temps que nous avons ba Mikaneka et les Décolletés chapitre combien 3 verset 14 si le temps que vous avez vérifié ma histoire et pour kobunga ezana bino mikanda na ba prophète ezana tina boko ye so be ya ngote akolo bake ngana za programme prophète so missionnaire sili prophète nyo so le lo Abraham na Israël Abraham ko sala suite Isaac ko sala suite ba nan ba ko sala bo so ba même Jésus ko sala suite ba prophète ba sala ka bo baza vivant mais ta problème nous que tout naie prophète o vivant za ko sala ça abungina olonga kimba ko fo be dele lo na da so ça ouais pour nous ça la vision là nzamba sala ba to kufu nzamba sala quelque chose prophète miracle ça prophète kimba ko bima susu te alo ba susu grand jamais mission de silence agolo bila mutu susu. Bien Corinthiens chapitre 3 verset 14 tutanga comme na Yesu kasi bato ya Israeli ya lelo bazali mayele mopuse tango batanga kamikanda ya boyo kana kala
bazali kaka kozipa elamba na bilongi bazali kolongola yango te nzoka nde bobele kondima Kristo motelongolaka yango ya solo tilelo tamba tanga mikanda ya Moïse bayebaka tina yango te po elamba ezipaka bayena ba. Alléluia. Amen. Moïse kutu wazo condamné ba o bazo kotaka isora Moïse na le professeur ba na mozina na salaki ba miracle mais bazo condamné Moïse asa ba prophète faut te payer au respect mais ya côté tolo ba que non okoni bla mo kusuta faut que ba toni bla que ba o lobi aka ko ba susu ou bien Moïse le lobi so aka ko ou bien Jésus le lobi ko non prophète a tout mission na ye et c'est et to sala que non pour te bon sa génération ba o ba solo ba le mo yo to yo que bango susu donc ba nani abato Kita tuna bango aje na nisha kibango aibilete. Tuna ye kibango lo baka una ini na planeti aibilete. Tuna ye service na zake zake kono zake na akine lo mote. Mission ye na kidini. Ajo lo kota. Mira. Eza pasi abumutu. Jésus senza oyo. Eza stanza bana izere ba bimaki nzamba sana kimera. Nzambe jour de ça sala ka miracle na kuta kosa même yo on est respecté jour ko yo buta lelo to somo na jour na soro da kumbaka ne passé ngombe kutkozwa na seke banza mutuka ona jour ko tema ki papa sana jour ko ko tema ki ubo mingombe ko so reconnaître yango bongo o jour nzamba sana ko bikamu jour nzamba sala ki yo nzamba sala ki bikamu na Israeli ko lelo ba babanga kapona so atali bikamu sala ki na Mose bangi ba makamala bobo nzamba ba chama na njembo po bale no moe ba ko se makamona jour wana bazako ke na Jerusalem tangu bakenda ki basanga ko ko muri musalimi ekita e poni moni mo ekita ki na mikolo nyonso Pone molimo kitenda mikono santo ya usenga pasi na yoyo mo usenga problème na yo tele mana santo juste le temps es fuka masenga kota bakayam lala ka kiska senga zamba tale le kota no zamba tetala ko kota no zamba tala ko bala no zamba tala musala zamba akata ba les jours lundi délivrance de ça va ya ça soma jiba musu 40 minutes moi no po espèce agrébima alors que ba 30 minutes ba ko so kwa yo ba zo so na porte kuna ko makamuso de ke mwana ko sasa kisomo musanza ya deliverance o yakate sika ngoma ko oyo kota ka dirodi ngana yebi sanza o ntunza mini asala ngai bona yebi Jésus azali kimbango kaza na yebi Jésus et qui m'a dit bah on est passé la peine à moi on fait c'est moi que j'appelle l'autre côté et l'autre Moïse non qui m'a dit amor de pépé mais quand il est que je t'en parle mais ça n'a pas à vivre pas mon dieu parce que sur na emo ayo ko peso mission alors mission to so akaza différent muntu azomona physiquement na muntu amona ndoto na muntu azotanga be bato batanga ka baone ba bungisa azona kono ka lettre mo ko compliqué akana ya na lettre ba batanga ka bakanisa bazali ko moyi shisha putini batanga ka bakanisa ka bazali ko moyi makomo ode makomo ya wewe uzokuma ko pena ba na bare nani kaka le même chapitre tangi et Corinthiens verset 6 bakani se baza kumona ko batanga o na makoma mezo kuma batu na bare ne molimo zo pesa muntu ale ngotanga bingi ba histoire bunga ka Biblia so mais muntu alo bila ka physiquement bo yede pasala ka normal ko muntu solo asa ko moyi mais makambo zo tanga zo kumisa ko kuta mo place pasala ki erreur ya ko o kabila ko
ba prophète ba ko ba ko ba musu ba ko ba ko ba sa pena ba ka ko na bere na ko pays. C'est comme verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Pambate mibeko emimakeliwa kasi molimo apesaka bomoi. Amen. Amen. Obalani. Mibeko surtout soko tanga na français ko doit bien écrire. Soko tanga na français ko doit écrire et bungisa. Kasi molimo apesaka bomoi. Tanga na ko na français. Verset les écritures. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais c'est la cause. Mais molimo bazoboya ote ko pesa molini mo Jesus sa molimo nzamba sa molimo kibango zota asala pena molimo ba ange sa molimo ange prophète nzamba sala na pademote o kibango sala pademote pademote kibango sala tous les prophètes ko ba sala pademote nani satano muntu wa ke para nzamba kwa commencement ba ange ba mona kisima na yeye ba demote so yokoro demo wasala na kimbao o demo bobo so ne ko do bima nzaba sana na demote demo asa sata go ba tanga kama ko pora de demo ko ba protéger ma bena ba o Maliko tanga como ange de ko tanga como ange geste ba ebi como ange ba como ba fenini nzaba suba bino ko malek o mama kamono mais attention et là on va faire ça à table là on fait les arcades o mama kamono yo c'est notre dossier aux anango ko kisa chabi sita tokani okeba jour ma moko zo vision awa azu vision quand même ko remorque mulai mais bazo mata moko mais faire ma qu'est-ce que la tika alors keba bamshuka zili ko mata mazotala mobile na za koso bamshuka zo mata zotala mwasi ni za na koso nzere likolo ezali sokono tala mwasi sokono tala toujours eloko nazebisa bino soki mona kati ndako de personne mwasi webala somona balela musala nzambe salama soki mona kati ndako mwasi na bali bakritira musala nzambe bado bali kritira musala nzambe azumuka nzenda abendo na musala za poche la yo o kaka ni sibino po eza mission sa fala ko lukabaire to lukano aloba kinini to basala pora nini to elwa ba benda yo kwa sa fasa misala mabekati to gani to za awa marito to lundi soir to le programme de biso ti vendredi to bimi lundi wana ko to koti carrément 10 jours 15 ay accomplissement to gani a na babonde li botele mandako no sambela ape sambela to gani dimanche sisane bino mususu ko yoka chisene ko kimi yesu ko yoka chisene kimi salva so ko chisene kimi alléluia so ko salva la salva ko sino chisene ba tandeza alboza na foloto musala moko te etombo masuki mbongo maintenant otozo le pas mon collègue de la komi to se
moi aussi que si toujours ça la séparation c'est to ba ça la c'est musu to ba ko provisionner peso so ko et la respect de marmisa quand ko to ça va ni ko to fait tout balance tout ça là ko to boaka ko to boaka ko to pour nini ko to ba charge ko to be ba charge fa to tomba to kele ko so mais tant que ce qui va petit ça tant que ça ko to ça combien bébé ni ya babanga boko suka ndani et dit ça que si maman boko suka ndani Boso mama papa. Ita boso ki matisa. Ita boso ko ila la to de marisa. La suku ana ko kiso musu to so que 13 ans, parce que ça vous sala.